pour l'instant, si on monnaie qui est Makambo, il y a un grand frère aussi Mbate. Et ça cause à Judith. Ah? Mobalo to souffrant na ye. To kena même banzela ba plateau de bateke. O ba mobondo bazo boma batukuna. To kena to souffrant to sala ba fula makala. Lelo to komande to za. Lelo oyo nga na komi loko te na kata ndako wana mobala koma tango nyonso ko beta ko finga nyonso do koza makamwane zande ye po yende mutayaka na Judith na ndako wana timbilinga mbilinga koti na ndako kuna yuna grand frère nanga eza koza Judith pourquoi et nga moko na mona avant même ba conversation ya Judith na téléphone na grand frère nanga bo banda kalano loba te poani oloba te pona nyozela ke koma na on tie koma lelo nde oya oloba bino nyonso bozaka mabe okanisi te na bolamo nga na sala pona yo hein mam Judith nabi matatini Judith kama yo Judith yo waka konviende mobali na ngai matatini mama cause souffrance nyonso nga na omona na kata ndako ezande yo Zoba makado nekisi na TV awa pour plibienga c'est parce que nga china anduma mana grand frère na yo o le isa c'était presque que mta busoba na regretter pour la sala relation nga na yo on a sa réputation na nga est-ce que yo koselo oyo sa réputation na ngai yo koselo oyo sa yo on fait l'épreuve les nga mana grand frère no épreuve ni et vous savez le jour où on a na sengo téléphone na yo omonani na photo omonani et ba conversation omona yawab tout me ça la te yo mambo loba na buto kalanga ba photo na mina grand frère nzo na téléphone omona nina tout ne ça la Tala mabele malamu ya kolona tosala geste ya bolingo pona ba orphelin bazonga kelasi na cahier, sac, stylo, sketch, frais scolaires. Toki na Bible na Psaume 68 verset 6 lui-même il a dit qu'il est le père des orphelins. To soutenir bana wana rentrée scolaire yango inge banda na mois de septembre bazosonga classe. Ndenge yo osepumona rapona kosombela bana no biloko soki po osepumoni pona bana oyo baza ba innocent balingaka te ke ba parents ba kufa mais nzambe a décidé que ba parents ba kufa et puis asipo asimba mitema ya ba soutenir bana wana batone za bisungai na yo pona participation na yo benga orphelinat chez la Mwanda na +1 443 68 36 670 plus 243 99 59 57 089. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Bravo Jésus, cette émission qui vous ressemble, mission d'écho, et kokani na yo, et kokani na ngai, et kokani na biso surtout. Abonnez-vous si massivement, aimez la vidéo, likez, vous ne serez pas déçus. Merci beaucoup. Biso na chez Biso Télévision, tu l'auras toujours Jésus Christ, Motona Yambo, numéro 1, le number 1, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Tu l'auras cette émission. Bravo Jésus a pour but de réconcilier les hommes avec Jésus-Christ de Nazareth. Vous avez l'histoire à Bandeko, ils ont ça la passi, misonga katinayo, mitala, côté nino bebisaki, côté nino yinaki, côté nino bomaki, côté nino eskrokaki, côté nino tsaki kisi, côté nino kotisaki kufa nanda kuna nani, olelisaki nani. Senga moninga pardon, to luka basana nzambe se repentir, se confesser. Nzambe akozanga te kosunga pe kolimbisa car Christ revient bientôt et sengel na biso to milengele, to mibongisa kati na Yesu et kozala malamu mingi. Merci na bande konyo soto bazolanda biso na kati ya Bravo Jésus na chez Biso Télévision tout cas nzambe nanga pambola bino. Vous soutenez spirituellement, physiquement, moralement. En tout cas, merci. Naba reproche. Merci. Naba idée vos opésa biso pour que toi améliorer Moussala. En tout cas, nous ne manquerons pas à noter Naba journal en biso. Toro fanda, toro bimisa une deux oezali propre pour que tout ça là oyo bozo linga tout ça là. En tout cas, napesi
Merci beaucoup Nabande Konyo Soto Balandara Bravo Jésus basé un peu partout dans le monde. En tout cas ça menanga pambola bino na moni ndeko na ngai papa César na Dibois Colombe. En tout cas za moko ya moto a sepelaka vraiment na Bravo Jésus na moni papa Sébastien Kouba. En tout cas merci beaucoup papa, vous êtes tellement beaucoup, vous êtes tellement nombreux. En tout cas nzamba pambola bino na ndenge bozo soutenir émission comment qu'on le prend on a ok, kozala malamu mingi. En tout cas, appelez le numéro qui est affiché. Soit appelez Papa Chic dans son numéro, mais ma binoti bisika terrain na bibwa et kozala malamu mingi orphelinat fondation chez la Mwanda ezawana to connaît bo soutenir ba orphelin bana na biso ba frère Minerval tozana ngo posa et puis moi loso moi secret moi miliki et za malamu moi elamba et kozala mama mingi ceux qui vont contribuer na part na bino. En tout cas nzambe akozanga te kopambola bino. Merci beaucoup na bande konyo so ba soutenaki chez biso télévision na mbela to singa ki ya nini ya garantie. En tout cas il y avait des gens au bas présenta qui au bas sepela qui au bas tinda qui. En tout cas nzamba pambola bino. Merci beaucoup na équipe technique ya chez biso télévision. Là je vois il y a Cécile Nandoukou, Namoni Monsolo le certifié. En tout cas, coup de chapeau, Moussala Kitoko, Nzamba Pambola Bino, Nzamba Pambola tout le monde. A Pambola ba papa bilenge, ba maman, Nzamba Pambola Bino chez Biso Wenjezawana, Mobengi Biso, Tokozong c'est la Bino ba prix, na biloko bolingi, Toko ça livraison à domicile $10, na $15. En tout cas, Nzamba Pambola Bino. Merci beaucoup. Na bande kono surtout bazo continuer toujours ko benga maman Wetina plus 243 81 00 27 303, c'est mon numéro, plus 243 81 00 27 303. Le long dans le but malembe, numéro ezawana, oza a besoin osomba esika na sele bambou, appelez-moi, toko kende, toko tala ezali 20 sur 20 heures, prix toko soit na téléphone, toko discuter kitoko. Bandeko pe bazana posa ya 3 payotes, appelez l'évangéliste Gédéon, na plus 243 81 32 222 44. Évangéliste Gédéon plus 243 81 32 222 44 na 3 payotes ezali 13 sur 20 basika kitoko non loin na makadam 120 mètres na makadam 110 mètres et kozala malamu mingi. Je suis passé sur le plateau, je suis avec mon invité. On va essayer de s'échanger durant cette émission. Yaya, bonjour. Oui, bonjour maman. Vous allez bien? Oui, très bien par la grâce de Dieu. Très bien par la grâce de Dieu. Ouais. En forme? Oui, très bien. On peut prier? Pas de problème. D'accord. Éternel Père de grâce, le Dieu d'Israël, le Dieu Tout-Puissant, nous laissons ces moments entre tes saintes mains. Seigneur, lorsque ta main qui est puissante, lorsque ta main qui est extraordinaire, car tu as libéré les enfants d'Israël, Seigneur, par ta puissance de la main. Seigneur, tika été le beau kouane eko tanabanda. Yaba papa, yaba maman, et simba mitema yabilenge, yaba maman, et simba la air de Congo. Cette puissance-là est ressuscitée. Et c'est que ça, et puis ça misala, et puis ça mabala, et puis ça kimia pe na air de Congo, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Comment on a Prince. Prince. Ouais. Ya Prince, est-ce que okoki ko mata micro muke, ndenga matisi? Wow. Ou matisi moi voix? Wow. Ou que to sola bien. Ok, après, ni ne même, et après, osa lani. Non, on a des étudiants. Osa étudiant. Wow. Ok, d'accord. Ni ne même on a Bravo Jésus. Wow. Émission Bravo Jésus. On a tellement fort. On a vraiment mingi. Voilà pourquoi. Le problème est là qui. Puis le problème est là. Et si quelqu'un a un peu de solution. Na émission to na rango vraiment tellement makasi. Nga na ces étudiants et n'a pas grand frère na ngai. Tout ça là na belle sœur na nga tellement bien. Grand frère na nga qui na rane musala. Donc nyo sorti que la nga na beaucoup vraiment ya belle sœur na ngai. Oh ba frère académique tout nyo so pesa nga. Donc ceux qui a pesa nga te c'est que rotika na beaucoup belle sœur na nga et belle sœur na nga pesa nga. Mais na komaki
na batamoko comme si ba problème le Canada quoi. J'ai mon ami un collègue et c'est quand à l'université. Tout ça la vraiment tout le temps, tout passe à gagner par bon moment. Aya kapana biso seka na vandara pas grand frère nanga, et ngape na kindara pa na bango seka vandara. C'était dimanche. Tout ça gagné ndako et grand frère pas bimaraté, azara ndako. Grand frère est en harmonie à Tuninga au prince. Non, la fille, vous êtes comment? Copine ou comment? Mais bien non, grand frère. Nga vraiment, ma basse na linga raté. Donc, sinon sa classe, ben si n'angande, non comme on a pour linga bassi. À sa collègue nanga, tout ça la ramener tout le temps, tout la ramener très bien. Nous la présentant grand frère nanga collègue nanga. Depuis les jours là, et comment que ami nanga wana nda ko yaka vraiment sous comme tel té. Depuis les jours na présenté grand frère nanga. Yaka vraiment comme tel té. Et même si tu écoutes à l'université, et ne sera que ngana yé vraiment ko solo là, na lieu repos donc yaka vraiment comme tel té. C'était de meilleurs amis alors? Oui. Yaka vraiment comme tel té. Ah. Natala bon. Tout ça bateau. Batina biso na école na université $20. Et nous na singa grand frère, na bi grand frère. Na ça posé à $20. Et nous grand frère bisinga na ça na mbongo. Mais mbongo on se na téléphone donc il faut que nous robimi sango na un peu ça. Ndé les jours na kena robimi sambongo, on dit grand frère on peut singa téléphone na ke bimi sambongo. Ils ont $30. Aïe, si non, on robimi $30, voilà. $10 au PC belle sœur na yo pour moi répandre ça ranandako. $20 là, ok futa. Na konde basenga ebino. Na kepe na bimi simbongo. Na c'est la message 42 bimara na sali retrait. Directement na mon appel na WhatsApp. Appel le coach, mais na appel ngo abréviation Judith. Bah comment JDT. Na profil na moni longa Judith collègue nangai. Nathalie na bimé oh Judith non. Mais na moni combo abréviation. Na koti na bonota ba conversation na bango. Je vois directement que le grand frère nanga balinga na Judith. Donc tu vois bah conversation vraiment ya bolingo. On entend la téléphone. Et puis là qu'on appelle si grand frère n'a un téléphone. Mais depuis là, grand frère a comment quoi vanda ko retard. Aka vanda ko retard, am sous ba ma tête na belle sœur nanga. Mais tandis que tu l'auras bien nanda ko na belle sœur, tu vanda ka très bien, tu l'auras bien. Donc vraiment, nous sommes en pour ça même si grand frère a été belle sœur après ça ngai. Ce qu'on a quoi vraiment comment na ma tête ben nanda ko. Ce qui banda ko sanga bien te. Directement à comprendre que non. Si grand frère a son retard, c'est qu'à cause de Judith. Mais Judith, c'est sa mère amie entre la ranaï. Na comme na col, n'ebsi Judith, non, excuse. Et d'un un téléphone là quand photo pour téléphone on a chargé Sili. On a ça comme jeu de trappe, hein. Quand on a joué téléphone à Judith, na continue à WhatsApp à Judith. Et nous avons directement la conversation au bas sur un grand frère n'a propre. Et nous les jours là on comprend que Judith bah comment la relation amoureuse d'un grand frère n'a. Directement on comprend que ce qui va problème comment n'andako na frère grand frère n'a c'est que Judith n'a comment causer tort ya makambwana. Ton la zone sur Judith téléphone na tout ni Judith à propos ya makambwana Judith wangana. Donc façon wangana a wangana vraiment wangana. Nathalie vraiment que et ça vraiment que bah comme ma relation amoureuse avec mon grand frère. Un an depuis les jours là, na tout n'a pas Judith. Na son ça Judith téléphone aí, ni na comment collander là vraiment. Na comment vraiment collander là bango. Mais
eloko vraiment memingawa po matate komi ya kosakana te ekomi ntina niveau baparent bakota makambo famille ya Judith ye même si famille ya biso do matata ya kosakana te matata ya kosakana te Yayo ko bongisela micro. matata vraiment na tiki na donc ya kosakana te famille ya belle sœur na nga pour le moment baza na ndako kuna donc oui yaya lingaka divorce grand frère nanga est-ce que ba tourner pe problème nini oko divorcer jusqu'à maintenant dans le problème te yaya lingaka divorce moi ça bimaka na ndako. Ça fait combien de temps le mariage? 5 ans déjà. Bana? Non, pas encore. Pas encore? Oui. Est-ce qu'il y a un problème? Là, je ne sais pas, maman Zambé, mais belle sœur n'a pas botité. Na botité? Oui. Bon, il y aura un genre à maquiller, il y a bon côté. Un seul à moi discussion monter parce que 5 ans, moi ça se concevoir, c'est beaucoup. Non. Ce qui vraiment est pour la maquiller à moi, dans un mukolo na yeba. Mais oui, on comprendre. Mais depuis que makambu ya Judith côté na ndako, donc maquiller le comment au sanate. Donc directement on comprend que mutazo c'est mes troubles. Et ça camarade na Judith wana. Ami na ngozala nena. Déjà azui, dem c'est mes troubles na foyer ya grand frère na. C'est quoi relation niveau ça pour l'instant na Judith? Non, c'est juste ami. Juste ami? Oui. Toi, tu n'es pas amoureux de Judith par hasard? Parce non, que non, il y a la plateau, via il y a grand frère Nayo, il y a une émission comme ça, bah tu vois là dans monde entier. Ouais. Et sa vie privée naïe, il peut avoir 2 femmes, 3 femmes, et sa vie naïe. Je sais peut-être qu'il y a pas si. Peut-être on a expliqué que non, par rapport à Bola, moi, il y a belle sœur Nayo, parce que c'est pas donné à tout le monde, hein, comme on a belle sœur à Bolam, de quoi Moubali à son côté là, et puis ça met là, de quoi Moubali l'union sur tout. C'est pas par hasard tu es amoureuse de Judith Sokoka pour s'exprimer, par hasard. Excusez-moi pour cette question. Hein. Non. Oui. Et là, ça n'a même pas d'intérêt, mon repas Judith, non. Ah, mais ce étudiant, tout ça compliqué, étudiant. Maman. Oui. Franchement, je vous dis la vérité. Non. Juste, bon, mon belle sœur à Salaranga. Puis, non, mon a que problème sur le Canada, ou ma tête sur le Canada. Parce que non, mon a que bientôt, nous sommes à un terminal. Mais il va faire douane, on a comme un manqueur, non. On a comme un manqueur. Et voilà pourquoi le Mémingawa n'a pas choisi pour on sa vérité. Tu as essayé de parler avec ton frère quand même. Non. Grand frère, Nanga. Hein. Donc, mon kilo, c'est parce que même impossible de tourner MC Morambango. En plus, on a vraiment tes à la rater. T'as vraiment à la mis au solaté. Pourquoi? Parce que, admira trop. Même surtout dans ma classe, Nanga, à Tika, n'est bon pas belle sire, Nanga. Donc, t'as vraiment reçu un nez à la rater. Et puis, ma cambango pour notre tournailler. Donc, comme nos kilo reçoit un aïe. Non, kilo. Ouais. Ok, depuis qu'on a un téléphone, on se réserve. Oui. Ok, pas Judith Pekuna, Judith Awangani. Ouais. Et voilà pourquoi le Mémingawa. Pour en aller dans s'exprimer à l'aise. Ok. En aller vraiment dans s'exprimer à l'aise dans le bas, où la vérité. Qui n'a pas reconnu son grand frère Nanga? So, intimité non à Judith pour le moment. Ouais. Vous avez un bon état? Toujours Judith. des meilleurs amis? Non. Pour le moment, Ayambanga soutient même le téléphone. Ok. Attends la réseau social à combien à répondre même pas. Donc pour le moment, vous m'en Judith, tu coûtes la société. Donc attends la bengi, il n'y a pas benga en souhaité. A benga en souhaité. Nous les jeunes d'aujourd'hui, les alarmons, nos amoureux à moto pour s'exprimer. Mon acte non que tu comprends même pas, mais tu sens que j'aime cette personne, mais pour s'exprimer pour le babo, peut-être regarde-toi. Non. Parce que non. Non frère n'a chéri non. Même si ça ami na yo, mais problème est ça rapi. Et na kon di matin que foyer à grand frère nanga biba pour na collègue nanga. OK. Donc na kon linga ngote. Peut-être un monsieur qui belle sœur nanga zaki mabe pour nanga un monsieur je peux accepter. Mais dans ça la rendre naïe. Donc ndazwanga et ndazwaka balik naïe, ndazwaka bande ko naïe.
Donc dans un même mobile grand frère nanga. Donc tu vivras vraiment tellement à l'aise. Donc quand on dit que frère grand frère nanga beba pour na ami nanga pour na collègue nanga. On a un individu. Ouais. Parce que yon to yaki na yo fardeau est à niveau là. Oui. OK, d'accord. On va faire maintenant comment? Voyez pas na biso, ko biso to souvent na point ni. Oui, c'est important. La coupe c'est le numéro j'ai dit. Comme c'est ça TV, aime sous à quoi le bas véritable, aime ça qu'on dit ma na TV. Aime ça qu'on a que battu hôtel là. Donc à quoi on dit ma vérité mon gars, à quoi on dit ma opé. Pour pas n'anga boyaka. Aime ça qu'on dit ma vérité là comme c'est TV donc. Na coupe ce numéro no benga ponga ya mbangate. Yohana Judith. Je vais te poser une question. Ouais. Si ça arrive que numéro commun à réception, il y a belle sœur. Tobengi. Aïe. Si ça arrive que Tobengi aïe. Le courage aux autres langai. Tu auras vraiment cette courage là. Il y a quoi sa grand belle sœur na yo que le nom de belle sœur est Zanan. C'est Tantine. Tantine. Okay. J'aime l'appeler Tantine. Okay. Ok, vraiment la courage à quoi sa maman Tantine qui sozo mona lelo za na point divorce. Et ça qui camarade nangande mutazana base ma ramnyoso. Oui. Tu as cette courage. Oui, non, c'est très clair. Très clair. Ouais. Pourquoi tu as pas fait ça à la maison? Pourquoi? Et parce que nandako marambosa nandako donc ça non saranate. Comme si c'est un homme, non t'as la casse. Comme si famille donc ma quelle est tellement fort. Déjà. Voilà pourquoi on a un pour nabi que awande comme si on a déjà une mission tout le temps on a dit que maman bisa kawa ba vérité bimakawa ndi nabi que vaut mieux rien ngawa kina sona bon ndako. Autre chose à ajouter? Non. C'est important ça qui tout bien la Judith. Ouais. D'accord, merci beaucoup. On va faire de notre mieux. Yako Zoya Judith na téléphone. Que Dieu nous fasse grâce à Judith ça pour que tout soit clair dans Marambo. Parce que moi je suis contre Marambo la séparation. Mutoye baza bien na foyer na ye ba bala ni bisika ba banda to yebite. Moi si car jeune fille aye abe bisaliba là ya muninga zo mubala muninga. Moi je suis contre cela en tout cas. Tous en un spot et puis on se retrouve. Tala mabele malamu ya kolona tosala geste ya bolingo pona ba orphelin bazonga kelasi na cahier, sac, stylo, sketch, frais scolaire. Toki na Bible na Psaume 68 verset 6, lui-même il a dit qu'il est le père des orphelins. To soutenir bana wana rentrée scolaire yango inge banda na mois de septembre baso na classe. Ndenge yo osepumona pona kosombela bana no biloko soki po osepumoni pona bana oyo baza ba innocent balingaka te ke baparents na ba kufa mais nzambe a décidé ke baparents na ba kufa et puis asipo asimba mitema ya ba soutenir bana wana batone za bisungai na yo pona participation na yo benga orphelinat chez la Mwanda na +1 443 68 36 670 plus 243 99 59 57 089. Merci beaucoup de retour sur ces plateaux. Fondation chez la Mwanda, Fondation Nabiso Yangwana, Bana Biso Bazan a besoin de soutien Nabiso, en tout cas pour soutenir Bana et cause à la vraiment ma lamu mingi. Chez Biso WNTP Zali, au Bengi Biso et cause à la malamu mingi. Merci na bande kono so bazo soutenir Yarit. Na ya Ange ba orpheline na biso mibale ba likana ki awa tuka nzambe nanga pambola bino nazo senga soutien mukie et pas ya Keren en tout cas tokene des hôpital moi naza azozala déjà bien en tout cas moi mukie ka moi na biso moi 15 ans likana ki awa za azema 8 mois en tout cas bientôt là je crois mois prochain Korbota aux a besoin d'atteindre moi miliki moi elamba moi ni pona moi bassin il y a moi na cantine en tout cas appelez maman Wechina plus 243 81 00 27 303 plus 243 81 00 27 303 c'est mon numéro
soutenir pe bana o naza na bango nazo bokola na ndaku nzambe na nga akozanga te kopambola bino tozosenga soutien kota ba terrain na sele bambu eza ba terrain na nga moko na baketikali mwa mibale misato en tout cas appelé tokokisa mbongo po tosomela bango ndambo lopongo ata na yolo te na mombele na makoki oyo tokozala nango 3 payotes eza wana ba terrain eza 13 sur 20 ba terrain kitoko 120 mètres na aéroport na macadam so leki mpasa arrêt o elandi eza babenga ngo 3 payotes donc eza kitoko vraiment ba terrain kitoko bobengi évangéliste Gédéon na plus 243 81 32 222 44 plus 243 81 32 222 44 l'évangéliste Gédéon bokende ba terrain ya 3 payotes comme après le pan pe na bibwa eza wana to na 3 bisika en tout cas et kozala malamu. Maman ça va? Non, non, le ça va. Vous allez bien? Bien. Ah d'accord. On va dire bien? Na vendu. Maman, où es-tu aux autres citoyens invité non pourquoi vous allez bien? Bien. Ah OK. En forme maman? Oui. Babi on a comprendre. Comme on a maman Tantine. Maman Tantine voit no kanyo so yango wana? Bona nyoso ka yango. Ah! Nous vamos makasiko. Nyoso ka osuki kana fwana. Yo silika te. Ah. Na silika so problème ezali, so problème ezati na silika te. Olobaka bon. Ka boy. OK, maman Tantine no salani. Bon, on a femme mariée. Vous avez femme mariée? Oui. À part que vous avez la femme mariée. Vous avez la somme salani. Tu n'as pas les lots. Ah, vous avez la femme ménagère. Oui. OK. Wana déjà balani combien de temps de mariage? 5 ans. Vous avez déjà 5 ans de mariage. Oui. Boni papa kasi. Aza bien. Aza bien? Oui. OK. Wana olingo fanda ozongisa mkongo sima. Boye na mona ndeti ozela kana tuno makam. Te maintenant on goes à l'aise en fait. Il est à l'aise. Très bien. Étant que femme mariée. Esengo ni nokuta na onanda kwa kibala. Bon, esengo zebele nanda kalibala eza na esengo eza pe na passe. Eza ka nyonso te ko zaka na esengo nanda kalibala non. Tokutana na esengo kutana pe na passe. Nakutana na esengo mobali nanga lingaka alinganga vraiment makasi. Esengo nakutana nango ngwana naza pe na basemeka bien balinganga ipe bango nyonso quoi. OK. Oui. Étant que femme mariée oye bandeni mobali noisi naebi na momani. Bon mobali nanga silikaka na soki atindinga eloko to aposinga question mo boye na répondre na minute na te omona asiliki. Oui. Au gérango skonde ni so eloko ngo sali yango. Comment tu gères ça? Na c'est ce qu'ils kaka. C'est ce qu'ils a. Oui. Tu es soumise? Oui. Lucie. Mm. Ah. Soumission non ezana point. Soumission nanga. Bon, ezalaka soki asiliki na mikitisi. En tout cas vraiment soki azolo baza monter na mikitisaka vraiment. Au moins na tikeli etant lobiti so na monique asilisi ne s'excuser. Ah bon? Oui. Bon. Repas ni préféré mon bal noaliak. A préféré à fumbwa. A préféré à fumbwa. Oui, na makayabu. Na makayabu. OK. Pour na yo nengo za femme mariée, na kata propriété mariage, hein, na propriété ndako plutôt. So moi ça zo lamba, il faut lamba ndé. Propriété ni na kocha. So zo lamba. So zo lamba lamba ndé nini? Propriété nini moi ça ko sala. Parce que yana basi so zo lamba, place zo lamba. So lekika. Salité moko kuta wana. Njungu awa mbeli na gauche, lutu na droite, mbabola mpandi, ba chasser, ba salita longola ba tomate na matungulu. Yango moni na tuni. Étant que une femme au sa ndenge nini tango zo lamba pour que ba comprendre que ato zo lamba ma soin eza. Avo bando lamba faut kombola nan on nettoyer plus zo lamba
oclasse biloko no nyonso ozolambela evandiana olongoli bachasse biloko nyonso salite olongoli ngo pembeni no simo bandi olamba. Oui. Ok, d'accord. On a eu faut kotanda mbeto. Ndeti ozana mbeto ko na chambre. Olongola drap après combien de jours? Après 2 jours. Après 2 jours. Oui. Ok. Après 2 jours, changer de drame. Oui. Après 2 jours, changer de drame. Oui. Bon rideau. Rideau ya ndako. Rideau ya ndako na changer yango après 3 jours na changer rideau mususu. Après 3 jours na tie mususu. Tie mususu. Vous avez à peu près combien de rideaux? Ebele. Ebele, hein? Oui. Dans la maman, en fait, Nazo Lingo s'exprimer, mais je vois comme si tu te donnes pas. C'est pas grave. Talabandeko, bazo talonanda. Mingi, osola nangate. Moi, ma question na tout non. Oui. Osola na bandeko ba olanda biso. Pourquoi? Parce que mutumsu soko bénéficier kana makambolo. Mutumsu mususu a changé de drap après 1 semaine. Mais tant que maman tante na lobby, oh te moi ça libala zalande boye après 2 jours. Donc qu'on s'adresse plus nangate. S'adresser plus à public au bord la parce que les analystes aux sala on en peut savoir conseil en fait et tant que basa libala bandeko ba Hollanda yo lelo o bazana libanda babali non te ba célibataire o no babali te bazana posa bakota nda kwa libala o yebisa bango ni ba rejoindre que mariage c'est ça qui toko to ba fana na bango pour mariage kunezo simba te. Oh bato bazolanda nga bana posa bakota na libala na ko expliquer bango ke libala eza na malamu eza pe na mabe. Eza na ta bonheur ta ya malamu ozane sengo ta pe ya mabe faut sepela kaka hein o sepela po mobali ezalaka teke nyonso azaka malamu eza pe na ta mobo ya ko uta pe musala place awuti simbite aye pe na ba hein attitude na ye wana faut baka komesana nango oye bango po ozala bien ezaka teke ke na koti na libala nyonso ka ono ya na ekokuta mobali bien to ndeni te omona pe mobala uti musala yo zo yambe ne sengo pe boy akatelo pe lingala agangeli ope mais obika ko maîtriser ngo a peut-être journée na lelo na musala e passer mabe yango na katelinga lingala yango alobe linga boy ezaka teke ezalaka na malamu te ezape na mabe nango. Lelo tant on a ba jeune fille na biso aujourd'hui. Ma jeune fille de bazali ma balé ou mais la divorce c'est ça ma casse ça dit à quoi? Bon ils ont un problème belé hein peut-être mutuna mutazana kana yi o ya kokutana nango na libala o ekosenga ke libala epanzana hein bon maman ba question belé we pani non ils ont analyse tozo sala on a posé quelques questions ma bala ya lelo et ou mais la té 2 ans 3 ans 4 ans bakabwani ezo cause nango ezo zala nini pourquoi toi le divorce eza ebele to pe un mariage pour moi dans le bac c'est belé parce que chaque week-end les gens na batu ba bala oui. Tout le temps ça na batu ba divorcer mais ma bala ou mais la té cause ezani bon mutu nde na lobi ke azana problème na ye libala musuzo ko mona boyo mona kiongo eza malamu ya okota kuna boye okekutana na makambo oyo satata kiteke okutana nango hein bon netinga nazana ba problème nanga o ezaki na libala oyo nakutani nango oh ndoza ba problème oui ngape na ba problème nanga o ngape nakutani nango donc mutu pe azana ba problème na ye peut-être nga na ko expliquer yanga MC za ndenga mo tina oyo mutu mususu azana nango o mona ke o bazo bala na bazo umela te libala beti 5 à 10 ans ekufi mutu azana cause o ezo sala ke libala ana e umela te excusez nga o intéressé ngai eza pe moko ka ekosunga baninga excusez nga na koti na vie privée na hote mais comme eza analyste ozo sala esenge na soto sunga bandeko ba ota biso peut-être pe mutu mo za matata siko na mbali nem sezo simba te problème yo sa ngona mbali bon nga problème nengiza kandi na lobaki na koti libala tozalaki bien na mobile nanga toza penda bien tozalaki bien mais ekomika na moment oyo makambe simba lisute akoya ka boye
hein problème eza nango te maboteli ko compression moko na ndako do makelele moko ya grave ti lelo ekomo causer que divorce oui oh vas-y ekomo causer divorce nazoyeba biti nango te eloko te donc likambo e créer problème ana nazoyeba ngo pete komiti ba parents baya bakutana po to sa divorce mais nazoyeba biti te so eza nini osolola mobali na solola na ye mbala azoyebisa nge eloko te ba raison moko azopesanga mpe don nazo comprendre ngo mpe te azoloba mpe ntina te azoloba kaka ke te ezosimba te esengaka afuta opanzana esimba te be na ocomprendre te mais ntango tolinganaki azalaki na baparole moko bien mpo na nga me na ye ekomi na temps oyo nazo comprendre mpe te siko ntango ye azolinga bino bokabana bo mpo botia bana wapi te na toboti te na boboti te oui. Ok. Oh là là, 5 ans. 5 ans. Vous avez un problème? Bon, nayebi te eza makambo ya nzambe kobota eza makambo ya nzambe nakoloba te ke boye eza makambo ya nzambe mosusu mpe babalana mpe après 8 ans 10 ans mpe babota eza makambo ya nzambe. Est-ce que asi alobi lors déjà likambo du genre que obota te emsu yango eza raison te ti bandeli kuta banda okwaje oyoka te kotia susi te eza likambo ya nzambe kobana bayaka na tana bango nzamba kotinda bayaka ose soucier na yo te mais à un moment donné quand na moment oyo nda komi ko luka ba raison komi ko luka loba bon na oyeba te ouais msu ba semeki na ba bokilo na yo oza ba semeki na ba bokilo ti ba bokilo na ngana ba semeki na nga tozalaka bien toza vraiment bien penza bien boso ba yebisa ndeko na mona kuzu mais koto ba la kusoma kamsu yo yeba ndeni bon wana ndi na yebi te mais so ba ye tozalaka bien tosololaka bien bango kutu ba misusu bazogangela kutu grand frère na bango mama na bango pe soka ye azoloba na minute kutu na tiki bango ba na ndaku bazoloba bazogangela ye mais nazoyeba te so ezani donc ndo oza botiki makamu na ndaku tiki makamu na ndaku. Ah mais tu es forte hein, je te félicite hein. Oh kozana ta divorce bon et puis tu te déplaces to bengi yo makele les ali. En tout cas tu es forte hein, courage hein. Merci. Mais est-ce que vous en élika qui un jour robota? Na nelika wana. Robota. Wana élika hein? Na nelika. Pour se soucier raté. Te. Nebi ke zatan. Exactement. Oui. Pour ça il y a ba démarche à l'hôpital. Bon. Na sala ba démarche ba lobi ke toza na biso bien. Toza bien to robota to zilatan so ekoki to robota na biso. Merci. Nayebi ke nzambe osunga yo okobota kaka hein ko perdre likiate ko perdre pe espoir te par rapport ya ndenge mobala zo menancer yo tu pries oui il faut tsake na mabondelo yoki eza ba mipepe moko ya rara et na ngoka po eningisa foyer mais senga sko moi si faut la moi ça mabondeli toza moi ça mabondeli ndo retenir mobali. Mais si vous avez un bon délit, tu risques aussi de perdre ton mariage parce que vous êtes distraite. Ok? Ok. Là, c'est une conseil à passant. Hein? Oui. Mais ce qui nous est arrivé, c'est que vous avez un mbali na yo. Si posons. Vous avez un mbali. Et déranger yo. Bon. Trito kabonate. Maman tati na vie au kavalate. Aboyi na kavala mbali na ye. Une question maman tantine. Même osawana ba camarade? Bon. Nazana ba camarade mais penza te mingi église. OK. Nazu église. Supposons ser moro église ayo betelo lisolo. Ser moro bozala na e pour partager en Christ. Aïe so ma tantine na zabwe na okokate na oka somo. Tokeka un aspect ya ndenge oza un problème à divorce na mbali non. Parce que ser wana personne un problème à divorce na mbali. Vous comprenez nga? C'est un exemple non quand on peut sa vie na. Ayo betelo lisolo lobi maman tantine, c'est tantine. Au monde na vanti boy. Si mobali na nga zo luka bwaki nga biloko libanda nazo lala lelo na église. Na ke bon. Nazo lala na église. Donc si mobali na nga bwaki nga biloko libanda na lala na église.
na minute ono na oyebiso na auto découvrir que azwa mwasi mususu mwasi yango pe na yebi bien na sola na mwasi yango conseil ni ko opesa libala ndeko no bongo kufi ala akutu na église nyoka ne mutayo seme trouble wana ezali un mususu camarade na bino mo boyebi ou bien leka camarade na bino mo conseil ni ko opesa conseil ni na ko opesa opesa ye bon mwasi ono aza ndoki po yo penza oyaka na ndako na ye ayebi yo bien oyeka po akobebisaka foyer na ye aza ndoki mais na oyebisi azaka makasi akontinue na mabondeli peut-être nzambe akosalela ye kangolo. Ok ndenge oza bongo oza baproblème na mobali no lobi bongo ti voilà processus ya divorce siko soki lelo yo kodécouvrir secret moko ke ndenge bolinga bo divorcer bongo eza cause ya mwana mwasi réaction no eza nde bon tenga mobali nanga asala makambo wana te mama tantine oza confiance na ye aza na confiance ni makasi asala makambo wana te asala makambo wana te oui. Ok, d'accord, merci beaucoup. Mais tu me permets quand même, il y a Coco ta deuxième invité. Pas de quoi? Pas de problème, hein? Oui. Ok, papa mon solo. Côté langai deuxième invité. Nana surprise mon. Nous sommes comprendre te. Ils ont ni nango. Et c'est mission. Oui, mission oui komi batu belé ko itsa batu. Kasi kande to sa analyse boye ndenge peka ndeko roya to sa ni analyse. Ça va? Oui. Tu es prête? Oui. Non Coco tsaye. Problème te. Ok, d'accord. Papa côté langa invité na ngai. Maman sois calme. Zonte no mon koro. Pèse-toi. Hein? C'est ressaisir kota. Mais au prince invitons des princes prince ezani nongo na omona tenez ko expliquer ngati na comprendre te mama oui ezani prince pardon maman langa est-ce que koki ko se calmer moi mke tina se calmer nanga mais est-ce que invitons oyo petit frère à mobile nanga petit frère à mobile na yo ok prince ma tantine ezani sans toi d'abord à l'aise mais faut maman bo expliquer nga na mte ezani nango nga na omona kasi to yaki nemi otobengisa ko poto sa l'émission to sa l'émission bongo émission na ye kasi yo lobi belle sœur no azala bien ba belle sœur no bazala bien ba semeki no bazala bien ya za semeki na yo azaleki ya mobali na yo yango to bengi to continuer ka analyse leki ya mobali na yo azana posa solo na yo azama makambo oyebisa yo bongo na tuzana nunda kumokoti belle sœur ma tantine toza ne ndako moko makambo ngo koloba na nga na ndako te fa abenga nga awa na télé boye ton na makambo ngawa c'est que ça bien na yo et ça peut bien ya foyer na yo et voilà pourquoi na ngawa bon makambo ko koloba na nga na ndako te ça un problème sur ce koloba na ndako elingere c'est mes trouble et comme si na ngawa c'est que et ça bien na yo ce que yo permettre nga na biso esa vérité mo am so yeba kitonga na yebi ça va merci loba o permettre nga na permettre loba merci beaucoup ça vraiment déçu tellement déçu au sanate am so makambo yeba kité ndelo na yebisa yo mata maybe Judith wapi? Judith ka moko yebi wana. Wapi? Ba minanga. O to akane nda tout le temps. Ba ya rota la ngai. Na yebi. OK. Asalni. Pour l'instant so monique makambo. Ya yona grand frère Simbate. Et ça cause à Judith. C'est la cause à Claire. Il y aurait ça eu le lot. Vous doit le trouble on est Judith. Pourquoi? Parce que ce qui m'a montré aussi ça prend à Judith. Judith wapi?
quand Judith a mis dans le Expliquez-moi bien. C'est dans la... Judith Owapi, expliquez-moi bien, on comprendre. Judith Owapi. Ma tante. Pe esimba te na ndenge nini. Donc Judith aza base ya problème nous se passé na ndaku nanga. Yokangai. Oh, na yo ka ndenge ni expliquez-moi bien. Na yo ka ndenge. Ce qui nga linga kyote. Ah. Ce pe linga ki foye na yote. Amsu linga na yawate. Soki yo linga gate me yo ndi muto meme Judith na kata ndaku nanga. Donc c'est que yo oza complice na kata makambo yo. Ntasa la complice. Maman, s'il vous plaît, est-ce que Kotika de combat non assisa? Maman a exprimé quand même cause ces années. Maman, you comprendre pas so ezakati nanga. Ozo comprendre maman. Mobalo to souffrant na ye. To kena même banzela ba plateau de bateke. O ba mobondo bazo boma batukuna. To kena to souffrant to sala ba fula makala. Lelo to komande to za. To tangisa yenenga zo tanga. Mama, lelo oyo nga na kome loko te na kata ndaku wana, mobala koma tango nyoso ko beta, ko finga nyoso, donc koza makamone zande ye. Po yende mutayaka na Judith na ndaku wana. So yaka na Judith na ndaku wana mbe makamone nyoso ye sala mate. Matanti. Est-ce que koko yoka? Yokanga, pardon. S'il vous plaît, est-ce que koko yoka? Matanti. Est-ce que nga kolinga vraiment malheur no d'abord? Olignon des gens. Pour so yonde mutu yaki na Judith na ndaku. So yaki na Judith te na ndaku mbe malheur pe kotite na ndaku na. Donc yonde olingi malheur na ndaku. Judith aza juste ami na nga collègue na otanga na ye. Wani na ndaku abanda ko yakotalanga. Na ebe tika se comme M sur le niveau. So na niveau nini pe komi bo ndenge ni na on comprendre peut expliquer nga na. Na yebisa yo. Ti bo komi ti na tan divorce. Yo na grand frère nanga. Si mbilinga koti nda kuna yuna grand frère nanga c'est à cause de Judith. Pourquoi? Et ngamoko dans mon avant même ma conversation il y a Judith la téléphone à grand frère nanga bongo banda kala no ebisa nga te poani o c'est que yo poza complice na kata makambo no moni don façon ekomeli do ya ngwana et c'est que yo ya koloba banda kala no ebisa poani est-ce que koko te maman webi paso nga na zoyoka kasi faut yeba cause te maman na ngai. Donc cela veut dire na ebso vérité. Donc grand frère na Judith ba comment moi c'est en balle quoi. Donc paso nga na zoyoka oyo mbongo nga na souffrant nango. Donc Judith inde mutu akomo bénéficier nango ya nga na comme l'autre côté na kata ndaku wana na comme l'autre côté donc à cause de Judith na linga côté na makasi am solo rotindinga na ya awana makambo yo. C'est que pour ça la bien nanga. Peut-être que ça qui m'a bien nanga am suninga na makambo ate. Et voilà pourquoi na pena ebakité ma tante. Na ebete que juste ba okoma na niveau. Na sele ki mukolo. Ce que c'est que koloba ninga lo bango depuis to kenda ku depuis no mona kasi depuis na confirmer puis depuis na remarquer que ses grand frère ba ça most en bana Judith. Bo banda kala no loba ate poani. Oloba te pona nyoze la ke koma na tie koma lelo nde oya oloba bino nyonso bozaka mabe okanisi te na bolamo nga na sala pona yo msuku grand frère nozo boya même ko pesa mbongo ke na classe menga na obimisa mbongo na poche na pesa olingani koma te koma na niveau sima oya oloba mabe na sali po amsuna sous vérité ozaki ki caché mais olinga banda kala no zala wapi banda kala no zala wapi bande bandeli falo lo bango déjà nazalaki na tango landela tina ba niveau divorce sima nango yolo ma tantine nazalaki na tango landela na vérifier si réellement que be faire ndinga solo si réellement donc on a comprendre que basa mo snobal et voilà pourquoi na nga va pour autre solution amsuna libala na yo pour comprendre que ma beso uta wapi na libala na yo. Yo mo se comprendre que grand frère ka divorce mais elle se retient té. Donc Judith ineza cause base ya makambo no so le kana kuna ngai. Ngapi na kolinga teka foyer ya grand frère ngai ba cause camarade nanga to pe ami nanga mo na kolinga ngote. Mais yonde muto yaka na ena ndako. Asaki ami nanga pe asa ami nanga ya kotalanga. Wani ndako te mais asa muto mo abana ko ngapi na kina hapana bango. Judith nga la lesi. Aroya pe oluko boye msupe na zupe mbongo na nga na pesi afuta ta transport ka ye wana Judith ananda baluke linga komi cause souffrance nga na onyo koma na kata ndako Prince s'il vous plaît ma tante osa maman linga makasi osa moi ça grand frère nanga donc nena so grand frère nanga et nena so yo sans toi vraiment à l'aise
nayebika nyonso eleka na kimia nyonso vraiment eleka kimia nyonso eleka na kimia oyebi bien nde batikali kuna na ndako oyebi makambo eleka kuna na ndako oyebi yango nde ezolekela nayebi problème nyonso eza kuna nayebi problème nyonso eza kuna mais makele nyonso ene kosila makele nyonso na ndako kosila mais loyebi vérité non soki osila yo nde moto osilisa yango mais ntango yo comprendre la vérité ntango oyebi vérité c'est que ekokoma lese ekoma kimia po comprendre la vérité moko ezalaki caché prince na regrette mpe na eloko mpo yo nde moto oyaka na judith ana na ndako na regrette nango makasi judith onga na ozwa lokola leki na kati ya ndako na ngai nazopesa ye mbongo zwa mbongo okende nango futa transport aoya boye biloko akolia na teli bino bolie judith kaka judith nde aye kobalukela nga akomi mbanda na ngai akomi okreye baproblème na kati ya ndako na ngai naza lisusu alaise te na ndako na nga. Maman Tanti, s'il vous plaît. Nalingi no ose calmer moi moke. Ce qui moyen ezali ba côté nga troisième invité. Pour te trouver solution na makambo. Siko mama, mutongo siko bokote lisusu nani lisusu. Kasi eza pour l'intérêt na yote. Makambo nyonso ndeko no asali. Eza pour l'intérêt na yo. Je pense qu'il y a une vérité à cause du divorce. Oh, ça n'a pas. Peu importe quoi qu'on traité, de nous qu'on traité, mais quand même il a fait un effort. Il y a un sunga pour y avoir ça. Mais, on a posé sa troisième invité. Maman, pas de problème. Ok. S'il vous plaît, vous continuez la troisième invité à côté. Maman, oh nani. Oh, j'ai dit tangote. Maman, pardon. Maman, Judith. Nabi, Matatine. Judith, car yo, Judith, yo. Ça yo. Hein? Matatine. Judith. Matatine. Pardon, maman, pardon. Judith na sali yo nini? Oya kande konfier nda kunanga, to envia mobali nanga. Hein, Judith? Oya konfier nda mobali nanga. Matatine. Maman, cause de souffrance on nyonso nga na mona na kati ndako ezande yo. Judith. Matatine, tu trouves qui Maman Tanti, pardon, Fanda. Ya. Fanda. Merci beaucoup. Tout c'est calmé, moi. Faut te trouver solution, s'il vous plaît. Maman Ngolo Bani. Ya, bonjour. Vous allez bien? Vous avez micro. Comment on a? Judith. Comment on a Judith? Dans Judith, tu vas obéir la Judith, yo. Ils sont maintenant comprendre. Ils sont des princes. Oui, il y a un prince. Ça camarade nangai. Ami nangai l'école. Oh moi c'est grand frère, ils non comprendre. Tu sais comment meminga a on a TV. Oyebi eloko eleka oyebi. Yo no comment obimana mobile nanga. Hein Judith. Ngai ma tante. Le problème on se zone leka na ndako nanga ezande pona yo. Oyebi no za no oyebi. Ebe lo côté ma tante, ebe lo comment roté. Poni bino ba jeune fille bozala boy. Donc oyeno na ndako mutu, donc moni ndako bien envie no ga ndako wana. Oyo koto yebi ndako wana ndeto souffre ma comme na niveau wana. Matatine, pardon. Tu au kana pardon maman. Maman Fanana. Prince, Judith. Judith. Est-ce que tu sais que ça cause? Il y a un moment sur le cas. Nandeni prince. Tu peux ça aux cause. Il y a un membre et sur le cas na frère grand frère nanga. Nandenge nini. OK. N'est-ce pas même pas que ça boy. N'est-ce pas même pas que ça un caractère. Oh ça nango. Et depuis longtemps ngana tuna yo. Quelle relation nous avons na grand frère nanga. Wangana webi, wangana. Parce que yo muta buzoba makasi Ngamuta buzoba. Obi muta buzoba makado ne kisina TV awa pour plibienga. C'est université ba bikanga china nduma mana grand frère na yo. O le kisina c'était parce que yo muta buzoba. Na regretter pour la sala relation ngana yo. Oki. Avant d'abord le regretter, il faut d'abord ngana regretter. Regretter makasi muta buzoba makasi moi ma be prince. Donc o le kisina tina TV. On a sa réputation nanga. Est-ce que yo conseille le royo ça? Sa réputation nanga yi. Yo conseille le royo ça yo. On fait l'épreuve. Épreuve ni singa mala grand frère nous. Épreuve ni. Bonico prince. Na mona ba conversation juste na téléphone na yo.
Et vous savez, le jour où on a 5 téléphone, là, Omonani. une photo. Omonani. Et ma conversation. Omona Yawab. Ta prince ko sakananga te. J'espère que vous. Écoute-moi d'abord. D'abord question moi. J'espère que si na mona conversation beaucoup matina liboro zazengo mona na conversation na mona université ngana na bibo jiliti ngana mona juste conversation bo sona grand frère nga beaucoup matina liboro zazengo bolunga zim ya wap lakisango bimisa osomna makasi kana ngai tala mama na mo tina na banda tefuna bimaka na kende na obima ndenge yo pasi omoni yo na lakisa yo ya tante est-ce que koko fanda mama d'abord on sait la fanda no et comme mama bazeli sunu na mona juste que la conversation jiditi do yo ba longo na zemi na mobali nanga ata tele makambo ana donc nyonso tina yo ozonga kaka bimisa preuve bimisa téléphone yo wapi on ba preuve téléphone yo téléphone ngeza na téléphone bimisa le jour na senga yo moni mutuna esala te mutuna esala te yo mambo loba na buto kalanga ba photo na bimana grand frère nzo na téléphone mona nina mutuna esala te et comme ça mama zemi yaya oui mais il est sous elle est consciente et comme ça mama zemi le jour yo le ngona zemi na mobali mama pardon mais jusqu'à maintenant pardon yaya bofanda na yaya to sisi na nute s'il vous plaît ya prince omona ezemi bien sûr na momkete nga mona ba conversation ba sola na WhatsApp na grand frère nanga ina mona nga moko est-ce que nga ko envoyer pe na ko monsieur le moment ça que ça réalité on a évité na loba directement tandis que na bike makambo ça grave pour le moment nda ko ce que ça ndenge na ebino même pas omoni ngande la komi taba me fa na kontinga na zanga nzoto ngana nango lelo likolo ba problème ezo leka na katanda kwana yonde mtu yana jiditi so yo yaka na jiditi te mobali nanga zala na vie wana te yonde mtu yaka na steke yonde mtu pesa jiditi et pas ya mobali nanga yi maka tina kwa madesi ngande pe na konti tala nzoto ngana komi na ngoza nzoto nanga na sa tellement déçu na regretter ma casse ça ba mi to tanga na bana fi o ebiti am so ya sali moi je pensais que ça ami oyo donc tu seras neka tout le temps mais peut-être au comment tina ba niveau à combien vous voyez que ce gars c'est que sur la ligne rayoté am suningan na yawate am suninga ça ba bengete mais comme si na ligne rayo et voilà pourquoi trop petit niveau matansi poni ba jeune fille bazala abwe soka ye na ndako ya mutu amonika ndako wana eza bien envier na ye ka ndako wana envier pe na mobali yana akomisi na ye ka mobali na ye mpo nini nasali nini nasala bino nini nyonso boloba nasala prince yo kuna opesa na ba argent de poche nasali bino nini onde bolibo futa nga yango oyo prince bo futa nga nde yango oyo et chose comprendre ngai ok ya prince na comprendre yo merci beaucoup maman on se calmer maman tika na yo penza o se calmer na yebi keza passe peut-être so mobali lelo abimisa ki o libanda
olinga oyeba kutu raison te emso olinga otikala na eloko wana na mutu culpabilité peut-être olinga bandotuna est-ce que ça ba esprit est-ce que ça ba milimo est-ce que ça ba démon est-ce que ndoki akoteli mobali na ngai eza na baninga mususu lelo bazolekana ka oyo zolekana abimanda kwa libala sans raison mobali abimisi libanda mais nzamba sali ngolu oyebi quand même raison nini oyo yo za libanda olingo za la libanda donc etikali kaka à quelques centimètres. Comment on luka mo ba raison mo bo écoute eza nango inutile eza kutata na tina te azo luka ba raison ko bima boye so tunika oye ero bo po anini créer problème mo bo donc c'est que eza no rapport na Judith. OK, yango on a lobby c'est calmer. Moi je te comprends. C'est calmer. Oso yebi déjà diable bisika zali. Oyebi déjà mutuni na obundisa. Oyebi déjà mbanda nini ozane en face. Na minute o eloko eza problème siko eza de mariage non des anges. Parce que le quoi mariage non des anges, ngana osenga na yo, loko lobo sambela, ozonga na mabonde. Soki mobali no akozwa grâce ya Rolande mission autant bozonga na ndako pour que kosola na yebisa vérité ya makambo nyo surtout oyo découvrir. Mais bondela. Pour soki obondeli ok na bomoto osui colère otie liboso nazolo wano etanke musalati soko osui colère otie liboso ok nango na bomoto yeba ke mobala ko sa pe capable oyebi soke na lingite loko découvrir Judith na akota Judith na ndako yobi attention mais mango sur le plan spirituel ça risque mobala yebiso a bengano sans raison baninga babengana ba bayebisa bango ke bima na ndako nanga na zwi mwasi mosusu eyo ba bimiso sans raison. Attention, c'est très compliqué, c'est très dangereux. L'enseignant ozwa kimia obondi zala comme Esther tant aimoni bitumbeza boy azonga ina prière akende pa roi te ozonga pa mobali te mekota na prière sambela mongo sola mbali comprendre avo sola mbali na yo sambela usambeli apo yo sola na ye. Ok, t'es qu'à net aussi, ça allait vite pour ok. Ok? Merci, maman. Zala, une femme spirituelle. Je pense qu'il y a Prince, merci beaucoup. En tout cas, félicitations. En tout cas, vous avez vraiment, moi, ma lame, vous avez sauvé mariage en déconayo. La personne, merci. En tout cas, merci beaucoup. Je pense que cette émission, au Tosukisi Awa, en tout cas, à Pambolabino, on se retrouve prochainement. Si, et qu'on a la deuxième partie, tokozonga. Ceux qui vont te retraiter en gros, en d'ailleurs, il y a émission, na papa, en tout cas, tokozanga te kosai la bino synthèse. Mais ceux qui kosenga ke bazonga bakozonga, merci beaucoup, nzamba Pambolabino, to sungaka maman abiso tantine na mabondeli, pour qu'elle ba ane kufate, nzamba nanga a Pambolabino, bye. Tala mabele malamu ya kolona tosala geste ya bolingo pona ba orphelin bazonga kelasi na cahier, sac, stylo, sketch, frais scolaire. Toki na Bible na Psaume 68 verset 6, lui-même il a dit qu'il est le père des orphelins. To soutenir bana wana rentrée scolaire yango ngi banda na mois de septembre basoso na classe. Ndenge yo osepumona pona kosombela bana no biloko soki po osepumoni pona bana oyo baza ba innocent balingaka te ke ba parents na ba kufa mais nzambe a décidé que ba parents na ba kufa et puis asimba mitema ya ba soutenir bana wana batone za bisungai na yo. Pour la participation na yo benga orphelinat chez la Mwanda na +1 443 68 36 670 plus 243 99 59 57 089.